Bonjour, bande konangai, ba congolais. Spécifiquement bambote. Voilà, dans un message moka mukie ya ko solo là. Voilà donc bandeko elo moto miko sate. Omoni ba mogo to vandi to tika ko pesa image kaka ke poto ezali bien, poto en couleur tout ça. To bona bisote. Poto ezala ba avantage nango. Mais mingi faut te baki moka oyo batu belé bazo galérer pe. Moka oyo batu belé bazana ba situation moko bazana ba huissier de justice ba etonda batu bazana ba merde pe belé. Donc tout tika kopé sa image ka ke poto en couleur, poto tout ça bien, tout ça na mbongo. Puis ba mingi pe ba na ba poto yo. Ce bazala ku dans Afrique, ben bazala pe na ba situation bazana ngo leloté. Donc belé ba regretta. Mais biso pas na biso ba congolais tolu la raminga ya batu tolinga ko pesa batu ba image mo comme si yo za bien mais en réalité ndeko za na page. Alors toi encourager ba ndeko na biso o baza en Afrique ba travailler baza la bomoko ba luka to ça l'effort pe un jour mboka na biso ebonga parce que mutu azalaka bien na mboka na ye. Tout ce qui a ke poto to kumisaka bien sûr to na poto to finga ngote mais mingi to za na souci ya mboka na biso un jour pe bonga ba autorité mboka na biso to pesa bango maboko to za na confiance na bango ba sala pe ke un jour ba mboka na biso comme bien to tika ko lula poto to tika ko minimiser mboka na biso parce que pe ba te belé ba na ba pasi ba te belé ba na ba merde ba te belé ba do souffrir et ça bonheur té. Donc voilà message na la nango donc tous à together quoi tous ensemble donc to tika ko swana nde to mona to swana ke to kumisa poto to bwa kisane timboka na biso non mboka na yo tika la mboka na yo et puis ba mingi to e ba ngoke ba mboka se ba mboka moko bo lobi na biso mundele azo bomba biso lelo parce que to komina na ba âge à retraite té mundele sala ke mutu po aza na retraite mo malamu il faut travailler plus de 40 ans. Biso mo toyeba situation na biso ba mingi toyeba poto ba plus de 30 ans d'autres ont la chance à travailler ba plus de 40 ans té. Alors to pensaka to zalandeni ba maison de repos to vivre ngo comment to bulaka donc to pesa chance que moka na biso za la bien to za l'ensemble na autorité na biso to zara te pona kofinga Kongo komika mboka moko boye soko pesi toli bande ko baye ba fingi ba lobby do mboka moka ko swana ko finga non to ko tonga mboka na ko swana na ko finga te to ko tonga mboka o na bolingo moni donc message na lela ngo yango wana to za ensemble nzama ko sunga RDC za goût RDC za kitoko e ko simba